L'autre meeting il y a Jatini mobilisé là qui a donc que les gars na kimia mais comment que meeting il y a président Fayoulou va pour ça comme au Kalibat. Donc problème de zone et ça le ligne à pouvoir au to bonela 37 ans et tirer les pères au lelo moi na elbiso dictature na degré moi mkete. To vivre na mboka oyo même attend wa Kabila mam to mon n'est pas Félix tu au mon ngoté. Attend wa Kabila to ça ba meeting mususu ba triomphal Kabila tika biso à l'aise les tirer les pères to ça la meeting 5 mudaya beta biso 5 ba kanga mutu mo so mo pakala. Mais j'ai dit c'est que le Félix a comme me la biso dictature moi buzoba ce qui président Eli Martin Fayulu alinga ça la meeting bien marche il faut redonner ba meeting de epaka songo baba ko menacer ba banja o kanga ba nami to pesa message awa boye ba kangi ba meeting mususu ya la muka ba zo ya meeting na sende ba kangi bango pona nini ba zo ya meeting pe ba preuve yango oyo Jatini ngobile meeting asala ki lobby asala ki un objectif a boire matraque na tiango ke meeting ya la muka ezalité ezali soni pe pour la Félix na makambo eteli seni to lobby boye ngana musulman Bato soit disant les 6 confessions religieuses wana o baza kuna les 6 confessions religieuses baza kuna mutu azana na kata yo peut-être musulman azana musulman te andale déportation c'est obligatoire biso bato vraiment Martin Fayulu zaka nommé obi olenge nini Kabila pesa ko pouvoir na kinga kati donc na avant to voter ka Fayulu to pesa ka Fayulu na sambu to fana oti la suka pe lelo Saint-Thérèse ko sala plein Saint-Thérèse Rosala plein Saint-Thérèse Rosala plein de tikala jamais ko pona yo pe jamais ki soutenir yo donc on ndima liwa likolo ya ko défendre Fayulu ti la suka donc tika ça propagande pona yo te do ça propagande pona Fayulu et yo moko le baka changer ça Fayulu dans la place mboka ko mokele lelo mboka kufi lelo ba jeune ba komi même ba jeune bombé lelo kana Congo na génération na yo ba collège to ba ba collège ba pour jamais to ba homosexualité lelo ba comment tourner ba porno génération no régime na yo oyo pesa biso ya mwana mais ba en 2023 opposition na pouvoir te olinga te bon ce que zo banga te Fayulu le ba clair et yo ça ensemble na Fayulu ça bien clair to déposer seni voilà le ba bandaka depuis 2011 mais ndima déposer seni bo tcha ba do ba netre yo mi commissariat de président populaire biso na ba douter mais ça non seni ngo za na indépendant et ça il y a une photo belagi match biso contre Gabon. Est-ce que arbitre on est sur le arbitre RDC bien Gabon ba na 4 pour arbitrer match ba lo arbitre wa netre deux on arbitre wa netre to China na seni do longola ba on news to ba politicien to tana nu so ki yo ko battre Fayulu ya welo do seni do déposer seni la kama kasi na onde la iri ko la sama kasi manduki te po lobby lelo ne Kabila ba na ngaka jo ba na ngaka tamso okima donc message yon wana ngala okama ngala za soda ya Martin Fayulu Madidi mais na yokaki mais ça ça meeting ya koloba yeso ça meeting ya koloba fala que na parlement hier aza gouverneur aza na pouvoir ako le kaboye na meeting te aza na mutu ya ko yotinda mais biso to moni ye aye ko le kawa mais to comprendre te mon frère mais à lobby ka rotonga stade a ko moderniser terrain ya Saint-Thérèse mais to zo mona kuna zandu banda buka ça fait déjà comme yango to zo kende réhabilitation santé mais lobby ka rotonga stade ya sika awa la terrain ya Saint-Thérèse pour analyse ça ndé merci vraiment bana chango bako sabino te ye azalaka na yumbi oyebi biloko asala na yumbi bana Congo bako sabino te ngai ya na oyebi sabino apanza marché atonga nini ngai ya otongela biso na chango eza mabele na biso muto ko sabino te bayaki bapesa ye bambongo biso na matoi bayimboka toyokaki mais tellement toza na parti na biso toyaki te toyokaki bapesa ba 10 000 fois bapesa nini mais bon tala lelo yo mabele ya chango ezofungama terrain ezofungama mwana lomoto biso bauti maluku biso bauti ba province lelo bazawa mpona koyamba président Eli Martin Fayulu Eli ata
te lambela ngai mwa ndambo ya farini wana na mwa ndambo ya mafuta po ayebi ke mwasi wana akozwa ebele koleka lokola Martin Fayulu azali président eli azali nzambe oyo epesemeli ye nyonso mokili mobimba eza ya ye eza ya mutu moko te bokonzi eza ya ye 2023 c'est ye biso mpe baenseignant tosala kosufri makasi soki ezalaki Fayulu lela awa abimisi me ye alela na ye bavoyage te siko lobi misingi ya Gentini Mobile ezalaki awa toki kelekaki na kimia mais comment que mitingi ya président Fayulu bapolisa komi kokali bato donc problème toza nango awa eza lolenge ya pouvoir oyo tobundelaka 37 ans na Etienne Tshisekedi le père oyo lelo mwana na yeli biso dictature na degré mwa moke te toviva na mboka oyo meme atango ya Kabila makambo tomona epa Félix otiki omona yango te atango ya Kabila tosala bamitingi mosusu na batriomphale Kabila atika biso à l'aise na Etienne Tshisekedi le père tokoza tosala mitingi sanke moto aya beta biso sanke bakanga motu moko songolo pakala mais Etienne Tshisekedi lelo Félix akomi komemela biso dictature moko buzoba soki président eli Martin Fayulu alingi asala mitingi bien marche il faut redonner bamitingi de epaka songo babana komenace bato banzela kokanga bato na miti topesa message awa boye bakangi bamita mosusu ya lamuka oyo bazoya mitingi na sende bakangi bango mpona nini bazoya mitingi mpe bapreuve yango oyo Gentini Mobile mitingi asalaki lobi asalaki un objectif abwa matraque na tianguka ya mitingi ya lamuka ezali te ezali soni mpe mpona Félix na makambo etali seni tolobi boye nga na musulman bato oyo soki soi-disant les six confessions religieuses wana oyo baza kuna les six confessions religieuses baza kuna mutu aza na kata opete ba musulman aza na musulman te déportation sene eza obligatoire biso bato vraiment Martin Fayulu ozalaka nommé oyebi lolenge nini Kabila apesaki yo pouvoir na kinga kati donc na bavoix oyo tovotaka Fayulu topesaka Fayulu na sa mbulu tokofana yango ti na suka mpe lelo Saint-Thérèse ekozala plein Saint-Thérèse ekozala plein na déterminité c'est-à-dire Saint-Thérèse ekozala plein totikala jamais kopona yo mpe jamais toki kostenir yo tokondima liwa likolo ya kodefendre Fayulu ti na suka donc totika kosala propagande mpona yo te tosala propagande mpona Fayulu e yo moko olobaka changement eza Fayulu tala place mboka ekomokele lelo mboka ekufi lelo bajeune bakomi omemeli bajeune bombe lelo kaka na Congo na génération na yo bacollège toyebaki bacollège bapoto jamais toyebaka mama sexualité lelo bana bakoma tourne baporno génération no régime na yo oyo opesa biso yango wana mais ye bango 2023 okozala su na pouvoir te olinga te po soki ozobanga te Fayulu alobaka clair erike oza na ensemble na Fayulu Fayulu abisaka bino clair to dépolise seni wana olobango bandaka depuis 2011 mais ndima déposé seni bo tshaba do baza netre yo mikomisari idps eza populaire biso wana badute mais ça na seni yango ezala na indépendant ezali une fois tobelaki match biso contre Gabon est-ce que arbitre on est balunga arbitre RDC bien Gabon ba tshana 4 points arbitre match balunga arbitre waza netre deux on a arbitre waza netre to tshana na seni to longola ba on news to ba politicien to tana nu soki yo ko battre Fayulu yango elo do seni to déposer seni la sama kasi na onde la iri ko la sama kasi na manduki te po lobby lelo ne Kabila ba tama ngakati o ba tama ngakati tamso okima donc message yango wana